tolobaka na kati ya verité politique officielle tolingaka bino mingi parce que boyaka na bacritique na bino alors bacritique na bino nde matiaka biso niveau yango nde tombolaka biso. Mbote bonjour, ba vrai Joe babi mibale mbinga masolongo nde yo émission ya mibale ya mbinga mibale nguya babi mibalo balembaka te mibale nguya babi mibale nguya ya nzoto teme ya kati yo pomba nzoto na solemba yo te ato ba mibale nguya oui babi ngala kinoise miswa aigle naza molakisi nazo tangela yango lelo na bito sa partage na bino mibala nguya na 4 émissions na bino bolingaka mingi 100% mibala nguya lelo na yeli ba cowboy fatigué so na lobi ba cowboy fatigué obi sokezani eza ba papo balemba kavant ba papo babungisa déjà espoir ya kosepelisa basi na bango ba papa oyo ba sentiment ya kame bakoka kosama kambute bino nde na libino mkola lelo na libino solution en tout cas ya liboso nazo loba yo mtozo ki occasion ko s'abonner te s'abonner na kati vérité na politique officielle en tout cas nazo sengo s'abonner ya ye moko mokonzi ya babi prince Lion ayende mokonzi leader babengi le padre de la presse mokonzi yende muta simbi vérité politique officielle alobika atala kala kinoise pesela bango lokoyo za molakisi lakisa ba papa o babengi mibale nguya o bazangi nguya akota nguya yango nde naza na tangela ngo na saison depuis 2019 na sisa bakour ndanga ko pesa traitement pas mibali bako mibala nguya yona baki na kosuka nango boete il faut na to ça partager on zo senga bo s'abonner bo aimer parce que ma solongo yé tant peut to pesa ma solo il faut bo pratiquer pour ele kapa mbate to mona ke upe musale zo salima lelo na yeli mingi ba papa oyo bazo ko kapenza kokomate o bazara na souci msola na mo savanda zo aoki souci Mos nanga comité ba faiblesse on ni ko kate mos nanga comité nzambe makaso na ozwapi nakima na ke lukatanga wisi fena melata tribus fort na beton ta 3 comprimés na céléraire fena ça ta mélange ya ko batwana ndenga na yeli o bazana social likambo na lelo libino ngabi o nga traitement pa mibala nguya ezaka toujours biloko to liaka papa tozaka balokoso te eza biloko erandra bino ba faible o ebuka kabino banguya nyonso eza balima o akolia yango s'abonner na kati ya la Vie TV poto fongolela kabino masolo ya nini oyo koki kolia to nini o koki kolia te okomaka lokoso chaque jour nga obi ozo salo na kati ya nzoto no ongaka makoso obi ozo salo na kati ya nzoto no onga lingana kolia mbika te obi importance mbika onga nde nazabona lingana biloko mwamba te bien importance mwamba okufela ka nguba onga nde nazabwe na lingami mika kolia nguba mai est-ce que importance nguba mai ya nzoto na bino boye biango boye bité on ozo senga te bo s'abonner nguba mai pesa ka mai est-ce que za bongo ya solo to ya lokuta o manyoke baksama est-ce que za solo to lokuta yo nazo senga bino bo s'abonner poto fongola ka ba page yango poto lobela kango poto pesela ka masolo parce que ngaza na za molakisi ngala kinos miso aigle naza molakisi na tangelo na saison depuis 2019 alors nazo sala bino na pesa bino mateya o babi penda mateya ya ofele et pa molakinos nde nazo pesa bino lo na eli mibala mbinga ba papa na bazana souci avant kendeka match il faut lukananu abarsa ba complément amelelongo ba kiss côté l'en pharmacie ba bloka bombino nde na yeli traitement ya biso liboso en tout cas na lingi bino mingi pesa bino kandate mutakoka na nyonso zate to baksa ka toujours pour esalaka moi ba bien to baksa na mayele pesa la ka mabe moi ba bien les perdre de la pression de lukenga makambuli kamba traitement ondezo bomanga yeswe lukenga ndengambu
oluken ngambu bo si onomenga te soki ni bopesa nga kombo te nga bobenga ka molakisi bobenga ka molakisi la kinoise pona na ka kolakisa nga penda aza na koka na nga te mais mayelo bapesi nga tika to sa partage na bino yo mto moni ke o nga ndeza bino sela na ngango te kofinga nonga te ko sela te mais yo mto moni intéressé yo en tout cas ça la bon toleki yo tolobela dongo biso no na zasi to ebi dongo nebi te mnoka mboka bino so babengi on komboni dongo oui tolobela dongo traitement nango et pas ba mibalo no bi ba déclarer trop abeng sama moi si na 16h amele les 15h nasko nozo beta bino ezaki osali kirana pendant une semaine au respecter oko pesa nga rezo ko benga ngo lobozandoki en plus tendezana kiro ya ngai ya une semaine eza ba condition so beta match chaque jour ko sala ngote bato ba sala on ba respecter mon so zo bela o mela masanga mingi so zo bela o koti na bakini nde ba peksa ko mela biarte eza pende mona kisho titongo sala on ko beta match te ata pression match ata zo match ba mafuta kanga mte ma respecter une semaine eza nde nyozi dongo kato somba na wenzo ba mama balambela biso o kati yango osilisi otiango na mai basala kono obandi na butu okati otie na mai olalisi yango finiki yango olalisi yango kotia congélateur te elali titongo na tango meli mai wana obandi siko premier soin oyo eketika na kati ya verbe dongo bakisi mai okomela mai mususu wana ti pokwa ntango omela ona pokwa dongo ekeza na kati ya kopo soko sepelo liango mubesu soko sepeli te obwaki mais dongo ezaka bolo te ezaka solo te omona ka moise mais ekesala bien en tout cas soko saleli yango okopesa nga raison pendant une semaine au respecter soko tuna po ani te tango osabo sa pratique te po ani te tango osabo te na bi pratique bo sabone na Lidobi TV kuna to sa pratique to ko sa pratique au million premier jour ndenge sala ko million deuxième jour ndenge sala million troisième jour ndenge sala ka kuna Lidobi TV so sabone to sa pratique kuna to lobi boye ndenge zawana eza traitement moko o ezaki il faut respecter tango sala ngo komeka ko sala fête na mama te que ça soit mati oppression pour à chaque jour ezo matiso o sali mélange no kati ngo buto sali mélange na tango meli o etikala no bakisi mai na poko lisusu sangisi o bongo ndongo olalisa otai na mai na tango na poko so meli o wana etikala soko bwa ko boy so lia bombe so lie après aux huiles lisusu dongo msu ya sika otie na vers lisusu o vandi so meli na tongo o ketika o bakisi mai na poko o sali kira bon pendant une semaine o respecter fête ezate na mama o mi pesi penza discipline ozo respecter en tout cas tongo aussi c'est une semaine mais ka fête peut-être mal belé pour ba mai wana ozo tongo ozo suba ezo bimisa ba selte ezo bimisa ba faiblesse ezo bimisa bilo nyonso renda comme mal yango bando bima na nzama suba potango telemo temeli bela yom toza kate na troisième jour ko tunanga te trop de jogo ba jogo ba basi ba ko ba zaka ba faible bo solution on a so bike batana ba libérer bino ke ndeza bo il faut kutana kama yelo ko sala nde ngwana dongo na mai pendant une semaine dongo na mai ki tongo pokwa o mela ba mai ano bando santo subo ke suba ba nyonso zo bima ti tongo me ko respecter une semaine tongo bandaka match ba opianga raison okopesa nga raison ko bengo lo bale padre et mwana mwasi ana molakisi abi makambo solo wana za liboso soko lingi pratique bo sabone na Lidobi TV wana mona maîtresse Lidobi mondo pesa pratique penza ja bimisel bino mutu a melise dongo bino mo bo mona be sei ba travaux na ndenge sala ka bo sabone pour ça bien na kati Lidobi TV. Pourquoi pas yo personne to s'abonner à la vérité en politique officielle ko ba toujours na ko s'abonner pour aux théorie même so zo en pratique te na théorie déjà bandi da ko sel on to na pratique comme na ba réaction ça moi bien babi moko mokondi na bakondi mobala pembe les padres de la presse yonde makambu yonde nyonso babi to leka na deuxième traitement tu peux ça ba papa bien deuxième traitement ezali pour na ba papa bazar sorti fait betika moko pas yenyo so zongi lokwa bébé ezo senga suma mwasa banda ko réanimer
Et senga suma moi sa banda ko réanimer. Bangwana siko toyeli lisolo tomate. Lisolo tomate na huile d'olive. Toyeli nde ba papa wana. Soko respecter traitement au non peso. Yum tozaka so beti moko sisi gwa mwasi. Obeti moko lembi. Obeti moko pozo nga deuxième comme souffrance kolela. C'est la traitement au. C'est la traitement au. O sombi tomate na yo. Tomate ka ya mbuma. O tolambelaka. O sombi tomate na ko zana besoin poso na ngote zo ka nyonso ba graine. Ya kati misuni nyonso kati ya tomate obimisi otiki poso ko simba poso te. Ozuka nyonso zana kati ya tomate motiki poso. Obeti ngo pati ya poto. Après zui moi kati bouchon huile d'olive otie na kati. Sale en mélange au monde appelle oui et sanga na huile. Traitement non pesaka une semaine. On est appelé kembisa musisa kati. Pesa non soif te mezo kembisa. On a luka soif zela un jour mususu to pesa ba vitesse to pesa ko kembisa za ko beti moko o pemi me. Yakobo yazakaka infatigable. Yakobo yazakaka o beti moko ozakaka tuzo pema tabolibo bande swimbeli ozakaka kobo azakaka osani ozu tomate na yo obeti pat ozu huile na yo huile d'olive osangisi huile na yo ebima eke kusangala ndenge mona tomate eke sala bien ali obando seloni ba papa et puis na tonga vanta bima to kenda osokola. Et non, le bakunde tina pena komi papa. To saka nga pende tina komi papa. De to kenda ko sokola. Porque to sokoli. To sisi to pangusi mai. To banzo pakola mafuta. To pakola mafuta nzo to mama. Sto ki to komi na place ya cowboy. To zika tomate na biso to saki mélange na huile d'olive. To bandi ko masse to pakoli wana to masse no te mais l'essentiel pakola. So minimum sisa no salo landa. Yo pe mutu babi mais bamato ya kobo yuane lembe kuma ekendaka lokola mnoromba baninge za makasi te zaka pakola tomate na huile d'olive o pakola yango juste vêtement no kotise atoki osuba no ya no problème te na poko tongo zonga ndako biso ba mibale msuto tozabe kila kosokola so tosoko mba moto luka so kosokola deuxième tour te. Ok, ka place wana o passe kaka koboy na biso passango tongo passango zui solution o pati o pakona matoya ya koboy ozongi son na kati ya deka so la ta dekalete sala exercice na olati o sa tongo poko lati deka tongo poko to sene fesi na mama na butu ko banga note o za no te ke so ni te ko banga te o sene feti yango siko feti nango zaka so c'est la troisième séance ndo bandi feti na séance el boso ko sala te na séance mbale o sala so c'est la troisième séance o bandi feti sala solution na pendant une semaine so pour moni semaine yo otonjo kaka te bakisa okomona musisa so kete so ko beti match el boso pa ato pemi azaka makasi deuxième match o mona kai mo pesa nga résultat to sala ngo to sampeza mala mingi s'abonner na carte verteur politique officiel olingi pratique yaka na Lidobi TV s'abonner pour ça moi ba bien les padres de la presse mokondi ta makambo lukela ngo bangambo obimsa molakisi na poisa onde bangambo babi ba charge nande mo mukiete par là na pensée na yemoko jujamani mtazaki na sima caméra pona kolekisa ngai na pensée na ye na pensée balobi anasika ba numéro ya sika mais le traitement nanga na zaka wana c'est pas moni difficulté moko na lobelo non teza pressé contactenga na plus 243 85 81 95 243 okozwanga o contactenga ko pesi defo non peso ngai na biaki pananga ezate ozwa misisa tumba pananga ezaka biloko kolia notindoka na wenze somba mbika notindoka somba ka maki batoki maki otokisi oteka na bwe nando tindoka bon.
nde tolobaka ti na kati ya bulletin politique officiel tolingaka bino mingi parce que boyaka na bacritique na bino alors bacritique na bino nde matiaka biso niveau yango nde tombolaka biso.